Moi j'avais na sala qui appelle awa na chaîne oyo, awa na plateau oyo. Na ebisi bango bozwa ndeko wana boyela ngai. Akokufa bozwa ye boyana ye. Na yebisa bango même ba précision sur que akokufa tale ko sala maboye ko sala maboye ko sala maboye. Et puis na senga awa na plateau awa na lobi boyela ngai parce que za na makam na omona pona ye. Ba mema ye na église ba mema ye ndeko moko répondanga lobi et si ka to memi les églises a munene. Bino ba pasteur amikie bolingi kaka kozo ba bes na kombo abatu. Le problème est que mutu na mutu azana ba grâce na est différent. OK. Pasteur mukuna azevek azana grâce na ye. Nga nazana grâce na nga. O nzamba osala na nga yango wana ta osale pas pasteur mukuna. Et moi Dieu m'a voulu juste m'utiliser pour na ndeko wana abika. Et nzamba yebisaki yete yende ba memi ye pa mukuna. Mais nga nzambe nda yebisaki nga po abika il faut ye pa na yo. Ba monika jeune garçon anati ya Michel moyeto keneza te batali apparence ba mona mutu monzo to mukie to muso aza mutu munene batali apparence. Mais ba bosani que malgré ce que je peux être je la chose de Dieu. Na moni na butu na moni esprit na yezo tambola. Nanu akete. Molimo na yezo tambola ake nulle part azali. Soki bakoki susu ko benganga ataka ndenga zawana. Soki no basali ye ba autopsie te ba mbomete ba ya bazwanga to kende kuna olamu. Asa na morgue ana ndako malili s'il vous plaît. Nazolo bano na caméra na tchelo la témoin na tche mokili témoin. Batu nyoso ba olandanga bato bandimaka Jésus te. Soki nanu ba pasoli yete. Soki no basali ye ba autopsie te ba ya bazwanga to kende kuna soit yo lobi ya ko zwanga na tongo. To kende na caméra tikuna. Soki to banda na famille to bandi na famille après to na morgue. Soki pe ba olanda biso ba benganga ou soit ba inviter nga je veux venir to kende tina morgue a olamuka. Assurance nanga omoni papa chikotu nanga question mingi. Assurance nanga eza parce que naza na Jésus Christ de Nazareth yanguya. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mbote balandi ya Chebiso Télévision, merci na confiance, merci na fidélité awa na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na ba oyo nyonso balingaka biso te, bato amite mabe, bato amite malikundu, mbote na bino esika bozwami. Wana biso tolai na butu bino bopumbwe, bobwaka bambasu, bampese, oshiko na boni ako progresser. Mbote na bino esika bozwami, bato amite mabe, na pensaka pe na bino po na ebike mokolo mosusu bobongo na mitema. Merci na ba ope balingaka biso, merci na ba ope bandima kota la biso awa. Nzambe amona bino, nzamba pambola bino na confiance oyo bosala biso. Mbote mingi na sponsor, na biso pe merci mingi na sponsor, na biso officiel. Ye andima biso, na bosoto na biso, andima biso na mabe na biso, andima biso, andima ko sponsoriser
chaîne oyo chez biso télévision après ça rakania après si santé après si succès après si élévation après si nion so tozali nango comme on a Jésus-Christ de Nazareth il y a des sponsors officiels il y a chez biso télévision merci ming na Neko Chris pour la prise de vue du côté réalisation na comme on a Elias na montage pe na on a Fabien Poy Dinis Mosol pe bazali bango ba kosala musala oyo ba héros dans l'ombre bango de ba technicien na biso matoni mingi na orphelinat vida vous allez kosunga bana bitike ba kolia komela kolata grâce na mama Emily depuis Canada na pession boteska ozami nzambe amona yo afongola lola pona yo a pamola ti na 100e génération parce que orole sabano yo ba ozanga rolia tika si mutonyo so moté malamu benga mama Emily okota en contact na ye tolali tolamuki bandungu nungu ebele mais avant tout na pesi Didi Mukadi ma femme mbote na pesi beba na ngai mbote sika bozwami tolali tolamuki tomoni ndeko na biso ay na osite kombo kala mingi te akufi o te mamiso balbe te ofere mutalekisi ye o te pona succès yango to meki un peu awa na émission yo awa kaka na plateau na chebiso télévision to yabaka prophète moko à l'époque asengaka abondela pona mwana mobali wana soki gola soki nani comment on nani gigi gola voilà ka na émission awa to mona ki ye alobaki esengena abondela pona e pona milieu mabe kasi tozongisi ye après liwa ya ndeko na biso kasi tosepelaka na liwa ya moto te mais esengeli tolobela yango po ete ba oyo pe ba koya na mbeba oyo ba kozwa ba décision malamu na bomoi na bango moto na nzambe na pesio mbote mbote papa chic sango nini ngolo nzambe eleki nyonso tokosela nzambe makambo te azobatela azosala olobelo mo intéressé nga tokosela nzambe makambo te bana bakozala nzambe makambo eza na bato ebele bakosela nzambe makambo aosala te tolembi oh ne fiske pe mapamba opeso na tongo elakisiki aosala ata pe mawe ya pambo okopesa merci te te nzambe merci beaucoup ngala pesi merci hein voilà tosambela kasi yambo tokotala mozindo émission Père éternel na pesi yo merci pour na tango molimo mosantu sola na biso nalingi nazala bénédiction pour na peuple ezolandanga. La Bible on dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je veux parler de ta part au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Moto na nzambe nazongi sio wapo mbaleleki kana plateau na chebiso télévision osenga kabayela yo ndengo na biso gigola oya osambela pona ye okendaka kosambela te po anika ta lelo akufi ateki biso. Le problème est que la Bible on dit que mon peuple périt faute de manque de connaissances. Il y a beaucoup de gens qui bindete ngwana bakomi ko juger basali nzambe plus par rapport à apparence. Et puis lelo la plupart ya batu au même balandaka biso même na Kinshasa pour amona yo que pona bango musali nzambe ya munene azalaka. Tandis que musali nzambe munene na ya mukie azate. Muto aza musali nzambe aza musali nzambe c'est tout. Maintenant pona bango onction to miracle et dépendre d'une église. Ceux qui muto en église aza munene alobaka français aza na mituka aza na mbongo ne il faut pas se confier pa na ye. Que biso bato okonda oza mukie oza na mo église amukie moye ba peso confiance ezate. Tandis que nzamba jijaka biso par rapport à apparence te. Nzamba yebisi Samuel alobi que nga natalaka apparence te mais nga natalaka kati. Tant ba yekopambola David et ba zeli David azaki na zamba malgré apparence na ye. Moi j'avais na sala qui appelle awa na chaîne oyo awa na plateau oyo na yebisi bango bozwa ndeko wana boyela ngaye akokufa bozwa ye boya na ye na yebisa bango même ba précision sur que akokufa tale ko sala maboye et puis na senga awa na plateau awa na lobi boyela ngaye parce que za na makam na omona pona ye ba mema ye na église ba mema ye ndeko moko répondanga lobi et si ka to memi église a munene yo aza pasteur a munene bino ba pasteur a mikie bolingi kaka kozo ba bes na kombo abatu mais akena papa mukuna to molaki nde papa mukuna sambela kiye malinga yake pa na yote évêque mukuna sambela kiye mais malgré tout ça akekaka le problème est que mutu na mutu aza na ba grâce na ye différent. OK pasteur mukuna aza évêque aza na grâce na ye nga naza na grâce nanga o nzamba osala nanga yango wana ta osale pa pasteur mukuna. Okay. On nzamba osale pa na ye yango wana ta osale pa nanga. Et moi Dieu m'a voulu juste m'utiliser pour na ndeko wana abika. Et nzamba yebisaki yete yende ba memi ye pa mukuna. Mais nga nzambe nda yebisaki nga po abika il faut ye pa na yo.
mais bango balandi plus église munene bakene kuna bamonika jeune garçon anati ya Michel moyeto keneza te batali apparence bamona mutu monzo to mukie to muso aza mutu munene batali apparence mais babosani que malgré ce que je peux être je la chose de Dieu et Dieu m'avait confirmé que Bika, il faut bayano epana. Mais les lois koufi moto la nzambe solution ezani. C'est possible na moni na butu na moni esprit na yezo tambola. Nanu akete. Azawapi. Molimo na yezo tambola ake nulle part azali. Soki bakoki susu ko benganga ataka ndenga zawana. Soki no basali ye ba autopsie te ba mbomete ba ya bazwanga to kende kuna olamuka. Moto la nzambe pardon. Asa na morgue ananda kwa manlili Papa Chic nazolo bano na caméra na chelo la témoin na chemo kili témoin batu nyoso ba olandanga bato bandimaka Jésus te soki nanu ba pasoli ete soki no basali ba autopsie te ba ya bazwanga to kende kuno soit yolobi ya ko zwanga na tongo to kende na caméra tikuna to kutana na bango biso nyoso kuna ezala na soki na morgue ba kopesa biso permission toke soki to banda na famille to bandi na famille après toke na morgue soki pe ba olanda biso ba benganga ou soit ba inviter nga je veux venir toke ndeti na morgue a olamuka comme ça bato bandi mara Jésus te ba comprendre que Jésus Christ de Nazareth asa capable. La Bible me dit ceci, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Hier asala kinini asekwisa Lazare asala 4 jours na tombeau. Aujourd'hui, aza capable de resekwisa. Lobby aza capable de resekwisa. Famille ya papa mapa la biso tutika biso s'il vous plaît. S'il vous plaît bobenga nga ngai na kosaka te. Nga babiki papa Chic so lobi likam nga lobby na ya kozwaye toketi na cinquantenaire ngam na lobby. Papa, nga na ya kozwa. Ba lobby aza na cinquantenaire. Na moi je vis son esprit. Est-ce que moi tata libanda ta famille ba yete o sami libanda abimi. Problème te ya kozwa nga tokende kuna. Ni plus assurance. Assurance nanga, omoni papa Chikotu nanga question mingi. Assurance nanga eza parce que naza na Jésus Christ de Nazareth yanguya. Et puis deuxième assurance nanga eza omoni likambo na no monate obanga. Siko problème o makambo ozo ebisanga eza makambo na mona o maître nanga déjà asala yango. Na même ville o esika Lazare asekwaki ezaki siko tangwa ye babambaki mabanga. Balingi baboma ye. Maintenant, pour akota na gloire, pour akota na Jérusalem, pour ba yamba na kembo, il a fallu longola bango na mitema ke ye photo lapide ye. Asali nini? Lazare fabela. Pour ceux qui Lazare a sekui, ba ko comprendre que mutoto to lapide, ya solo aza Jésus. Au moni soki ne kwa sekui, batu ba ko comprendre que na mboka o Yesu azali. Ba ko comprendre que mosali nzamba za. Mais on comprend que Jésus-Christ de Nazareth azali. Et puis il y a la moyen de gagner batu belé. Batu bello bazana ba lojo ba bali ba sirène parce que ba sirène surtout ya ba musicien kala mingi te bazo ya ko zoa bino mibali na bango. Ba OK na bino. Obi ko fondé le mot très important. La plupart ya ba musiciens so mona na ba bala ba sirène. Bazana ba sirène et puis ba se dédoublaka. Ambo? Kala mingi te parce que na moni ma ezo toka ma eningani makasi. Mais na moni batu bazo uta basimbi ba micro bazo kota na kati ya mai. La plupart ya ba musiciens bino bosala ba engagement na ba sirène na moni ba sirène na mai batomboki. Oromona ba bando zwa bango moko. Zamba pambola bino. Ah te moto la nzambe zamba pambola biso te pour le moment très important. Tozonga na momke kota ola musa gigola wana. Mais siko poni ga iye fa la mukaka moto la nzambe. Muta masumu musicien ayena kokota bikota kota netoro yoka il paraît que akota bikota kota kisa ke na rosimba yango ne lié côté musube balobi ko yaya na ye faire regola na Alexis netoro yoka siko soki eza bongo seke fo a mérité ka lamuka a mérité ka zonga nan et puis pourquoi Yesu ayaka jamais pour na ba pasteur Yesu ayaka pour na bato masumu atikaka 99 ndampate na yemoko o abunga nzela azampate o fazonga to na besoin na ye omoni témoignage o makambo ozoloba tango ozonga makambo akoyebisa biso yango nde esala ke bato babanga nzambe ana histoire fa loba ape na makambo alobe pa ya ba pasteur akenda mais ba mona ngo lokola eza kilo bakoka te yango moni akenda ke église mususu bakoki ete ba libérer batiki ye akena église mususu esika ki okufa mutu na kati église na yo. Et puis ça t'en a été. Asa na combat na satana.
Et puis Satan a yeko zoyer na kati église. Il faut na kata Bible. Jour wana notika. Na kati église. Tolobi ke muto Satan a obundisa ye. Ba obi ki fa kufa. Et puis nga na olala na église. Mutongo pe Satan a yeko zoa am na ye na kati église. Pasteur faut démissionner. Otika. Akufi kunate, akufi sika mususu. Oh. Il faut tika. Nemba ebisinga ba bika akufi kunate, akufi sika mususu. Ah. Mais il faut tout le gars information hein. Il faut chercher les informations. informations. Tout le gars nani mais moto la nzambe. Ni les sali kende on a biso yo akufa kaka. Parce que oza moto la nzambe, oza homme spirituel. Bi kota kota ni na kende ko kota po le na lingoloba po ba tumusuba ba linga ba kota ba sima ba kisi et tout comme ça. Il y a une différence entre Muntu Oyo aluki Satan na Satan aluki. Tikaboy. Parce que il y a des esprits Oyo luka Muntu. Pesa na bato bazo luka ba esprit. Esprit Oyo luki Muntu oroza na facilité ya ko imposer ye. Oye bisaye ke nga na lingi osala kananga boy na lingi osala kananga boy. Mais esprit Oyo oluki et ko imposer yo makamo yo fo sala. OK. Siko soke yebisi yo neti ke olia lo roi Muntu lo roi tia boy. Eza impossible okolianga te naza na Yesu naza inliamable o kenanga ndengeni. Eza lokwa na yoka mutu moko be lo vie bololo. Vie bololo. Bato na rate po ina za kombo wana. Balia yo vie bololo. Bololo na eza parce que oza na Jésus. Voilà. Yesu akomisa o bololo. Ndoki akolia yo te. Eza lokwa mutu ba yebisi yo lia lokwa yo o lia ndeni. Il y a beaucoup de gens oyo akoluka Satana peut-être pas pese mbongo, pas pese succès, pas pese gloire. Ba condition ba yebisi a okoka kosala ngote. Soit ezate fo ye moko sani. Akende, malgré confesser la Bible on dit que le salaire du péché c'est la mort. Au moni ba tebele ba okanza lokwa Yesu aza wenza suka. O soko tamboli siko yo ko epa Yesu. Que na sala nanga makam nanga mukono mona ka retour na kimi pa Yesu. Te Yesu akoko na biso te. Yesu aza papa. Nengna lo bango na terme oyo landanga. Yesu akoko na yo te. Yesu a papa. Ata makila Yesu soki eza piscine, c'est que piscine pe ko mara salté. Lelo sali lisumo yo zindi, o telemo sali lisumo yo zindi o telemi. O sali lisumo mukomususu o zinda boye, o lieu comme propre o tombami na salité parce que mai komi de salité. Moto na nzambe. Tozo na mwa mukesi ma. Siko na ozo elobi ernin. Ezo dépendre na lobby naza tellement libre na tongo la muka ya kozwanga toko koma wana na morgue on va faire de service. OK, mais soki famille ezo landanga ba benganga to kende lokola soki nanu ba pasoli ete soki no ba sali ba biloko wana te akola nazolo ba akola muka ya sali jour moko so de jour Lazare sala 4 jours. La Bible nous dit tel il est tel nous sommes. Yesu lobi toko sala plus que o ya salaki. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Akolamuka. Yo po landanga et ça n'a problème mon côté où elle est que la Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est capable de faire sa solution dans ma camion. Ce qui Yesu a l'ongoli cancer dans notre mutu. Et bon on dit ni tala musaï. Cancer au bakati mutu libé le babi faut bakata sou musus. Et longwe. Nga naza yaza na États-Unis cancer et longwe. Et bon yé azawa boy na kutana ne boy. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tokomi na suka ya Michel lelo nga na retenir rendez-vous lobby na 8h. Nga na ozo mutuka nga na roya na ozo la caméra pour ba to auto respecter ba otala biso na banda. Nga suki famille ba otala émission yo ba benga biso to kende ensemble ti na morgue. Nga la linga makama boy pour nga la suki sa bato, nga la suki sa bato. Pour le bien la musaï. Comme ça, tu ba suite ya émission yo pour oya première partie. Deuxième partie, to kutana le moto na Nzambe. Na tiki osambela bato yo basengaki prière ngai na lobi merci na sponsor na nga officiel nabaki soki na bwaki na boka mutu soute Jésus-Christ de Nazareth Nzambe apambola bino Nzamba pambola yo bien aimé dans le Seigneur yo zo landanga na ngina ebisa yo que c'est possible de vivre miracle. Il y a beaucoup de gens na ba famille oh lelo bazo vivre mais na kata ba marmite familiale makambo ezo simbate et loko marchete c'est juste parce que ba na kata nzungu akindo kia famille
Et ça n'a pas te belé moyen avancer parce que vine ça na kata nzungu kindoki ya famille. Et ça n'a pas te belé nyoso ça la moyen kende liboso ezate parce que vina yeza na kata nzungu kindoki ya famille. Et ba sin oyo ko comprendre que na kata famille na bino na nzungu ya kindoki. Oko remarquer célibat prolongé. Oza mwasi kitoko, omimona akwa mwasi kitoko na apparence boye. Mais pourquoi libale yakate? Mibali bazoya bazokima. Basi bazoya oza mobali kitoko mais basi baokima. Ba mari de nuit, femme de nuit. Et ça moko basi nezo laksa ke na kati ya famille za na nzungu kindoki. Ba maladie héréditaire. Ozo comprendre te yo moko maladie ezake pa papa kité pa moi ne côté pa. Ça montre automatiquement que na kati ya famille na bino excuse et ça na marmite moko ya sorcellerie oyo fo ebukana. Et puis si nous sommes uniforme familial, ozo mona batu bazo vivre uniforme familial. Yaya liboso zo vivre vie morona oyo vie morona omona bino so ba vie na bino ndenge moko misale ezalaka te mabale ezate mabota ezate na yo mutu bachelaka mutema ozo souffrir yo moko tala ke famille bachelaka nga mutema mais yo moko mutu ozo souffrir na famille mutu ko sunga muninga azalaka te. Et zo la kisake bozana nzungu kindoki basine za tellement belé et mususu ya basine et ça ko komona ko zo bota bana mais bana ba bota mabia mais tamoko ba comme le roi bang mongol bana ba bota mabia mais akoli matikali na mayela bana mikie. Et ça moko basine zo la kisake marmite satanique ezali. Pourquoi? Parce que bakima kandokite bakima ka esprit ko kasate que le kolo longwa na Afrique ko na États-Unis nde bondoka famille na bino ya na contrôle na ote. À chaque fozo bota ezaloza na Inde, ezaloza na Suisse, ezaloza na États-Unis. Na nzungu kindoka famille ba royeba ke mwana moko bakisami na famille. Ba roi mage ba mona étoile à Jésus bazalaka sika Maria botate. Mais ba moni étoile à Jésus bazoke ne peut pas adorer. Parce que ne peut pas adorer, mais Hérode alobia kende kota la mwana po adorer te mais po aboma étoile o ebotami na kata famille tangu mutazo botama et ça na basali ya nzambo soki ba moni étoile ba koluka ba sunga étoile et avancer et ça pe na bandoko soki ba moni étoile ba koluka ba étouffer étoile peut-être soki étoile c'est quoi? Étoile les a vinayo étoile les a oyo force à la lobby na définition na lobaka étoile ya mutu eza destinée prophétique. Makambo nzamba loba okozala. Or la destinée c'est quoi? La destinée c'est le plan de Dieu dans la vie d'une personne. La destinée c'est ça les souhaits du créateur pour la créature nae. Et ça makambo nzamba loba avant yo ya na mokili. Makambo yo kosala na mokili. C'est ce qu'on appelle la destinée. Et tangu mwana botami et loko liboso na bondo ki batala kabayeba akozala nani? Akokoma nani? Et bitumba na biso ya vie bandaka wana. Na ngina yebisa yo nzungu wana ya kindoki ya famille. Lelo ezobukana na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Yo balakate Jésus-Christ de Nazareth abimela kinga. Apesinga 5000 bébés. Na pesa yango pa ya ba mama ba papa bazobala bazobotate. Et tangu de gens zobotate, yeba pe soko zobotate toko peso bana. Et soki pe libala ezate fo bala nanu aposo bana. Benganga toko sambelo ko so bébé na. Kosala te lokola mama na benginga olelo ba papa pesa nga yanga ba bébé ya benga bi prophète boti sanga ngana ye pona boti sa ote ngana na prière na Jésus o pesa yo po pesa obana Yesu a capable o pesa obana problème ozo passer nango Yesu a capable o fungola yo nzungu wa famille wana fe bukana. La Bible nous dit Gédéon vaillant héros Azaki vaillant héros il avait des promesses de Dieu mais l'ange est entré ange a coutillé, azo battre froment pour la mettre à l'abri de Madian. Pour y aller, azo sala musala pour y bénéficier. Mais pour ba Madian ba bénéficier. Bato ba nanzungu kindoka famille, okoza na ba promesse nzambe, okoza lotanga. Mais pour avancer c'est difficile. Otanga oza kitoko, mais ozo vivre dans cet esclavagisme. Et ça na bato bela sala mbongo ya liakate. Moko ya basine ezo la sake nzungu kindoki ezali eza ba perte financière. O remarqué ko ça na projet. Mais tango ozwa mbongo projet on ebungi. So mbongo esili projet. Tout repena fona sala boy. Tango ozwa mbongo dépenser des projets yo zongo après. Ezo permettre yo te o avancer. Lelo nzungu wana ya kindoki. Ezo bukana na kombo Jésus Christ de Nazareth. Eza na ba maladie muso e comme la rabiso na vie. O mona ko za bien, moke na hôpital ba biso za na sida. Ba sida wana ya kindoki utaka na kata banzungu wana ya bokoko. Ya famille. Et Dieu dit na Gédéon, abi lamuka na butu ya lelo. Oza vaya héros. Mais pour vivre yango
buka ekeko eza na ndako ya papa na yo. Soko buki yango te, moye makambo na zo yebso kokisa mezate. Moye koma kolonga ba madia ezate. Aussi longtemps que nzungwa kindoka ya famille ko buka na te, tout ce que tu vas faire est avancer te. Aussi longtemps que nzungwa kindoka ya famille ko buka na te, bana no ba kobika te, mabale ko yate, musale ko yate. Yango lelo tozo telema tozo buka ba nzungwa na kindoki. Nalingi ba pesa biso témoignage. Omona Mama Stella à partir des États-Unis. Azalaki na problème. Il y a cancer. Nzambe abikisi ye. Tala makamu nzambe asalaka tozonga poto silisa. Napesi mbote na moto nyonso akolanda ngai. Kombo na ngai Mama Stella e nalingi na témoigner oyo nzambe ya prophète Michel asali na santé na ngai. Na décembre 2021 nakendaki kosala mpo nasalaka baexamen na ngai ya santé na mois ya décembre. Donc ntango nake kosala na mois ya décembre batindaki ba résultat epai ya docteur na ngai abenga alobi te il faut zongo bandela mpo bamoni lokola masse moko, excusez-moi le terme, na sein na libele na yo ya droite. Nde ntango nake kosala baexamen baye kozwa baresultat basalaki ngai biopsie eza bakokotisa eloko moko lokola seringue na nzoto, babendi tissu moko mpona bakende koexamine yango na laboratoire. Nde baye koconfirme balobi ke naza na cancer. Sikoyo nde natunaki docteur nga me sikoyo cancer yango ebandi ndenge nini pe ebandi leur nini. Nde atuni nga la dernière fois osalaki examen eza konga la dernière fois nasalaki na 2018. Bon, nasalaki la dernière fois na 2018 mpona nini parce que na 2019 Covid ezalaki, na 2020 Covid ezalaki, donc naboyaki nanga makambo okende na hôpital wana pour ne pas na s'exposer te. Alors absenga lobi ekozala banda ko développer depuis 2019 sans que oyeba. Nde lokola po yebi ba symptômes nango te, moyen oyeba te kezalaki yango. Alors alobaki atinda ngai na ba service yango eza ya oncologie esokipaka na bato oyo baza na maladie ya cancer. Nde ntango nakomi kuna bapesa nga docteur misato mpona basokipe na ngai. Nde balobi bon okobandela baexamen nyonso mpo toyebisa yo traitement nini ekozala malamu mpona yo. Alors nake nabandeli baexamen nyonso. Ntango bazwi ba résultat babengi ngai balobi econfirme que effectivement oza na cancer et mais nani omoni cancer ezaka na ba catégorie yango ezaki catégorie 2 et puis balobi nani munene ya maladie esika cancer ezalaki tumeur wana ezalaki 5 cm. Donc médecin ayebisi nga alobi mpona to soigner yo ezalaki maladie ekozonga te, il faut tolongola libele nyonso et puis olekani na chimiothérapie ou bien na radiothérapie. Nde nga apesa nga une semaine na réfléchir sur yango. Nde naye kozonga après nayebisi ngai moyen eza te olongola kaka esika wana malade ezalaki komonana, olongola yango ebongo otinda nga nasala baexamen mosusu bacontinue traitement mosusu. Nde yayebisi nga alobi omoni traitement nazoloba balongola nyonso yango eza sûr na niveau oza nango yango eza sûr que maladie ekozala lisusu te. Mais soki olobi nasala na traitement no parce que akoki kooblige ngai pe traitement te, nasala na traitement no, dans ce cas il faut osigner mokanda ke yo nde oponi traitement oyo au cas où maladie ezongi. Nde na ba affaire signer nga mikanda et puis aye kofixe date ya opération
na 2022. Donc la salle opération, après opération wana 3 mois après, 2 mois après nake komona ye ayebisi ngai ifo nasala ntango akonsultaki ngai ayebisaki ngai ke bakotinda nga soit na chimiothérapie, nasala chimiothérapie to radiothérapie. Batraitement wana eza batraitement oyo bautilisaka barayon laser mpona koeatake esika maladi ezalaki. Alors ngai nasingaki na nzambe nalobi nani touche motema docteur atinda nga nasala chimiothérapie te parce que ebebisaka barin. Et puis soki ebebisi barin ekoma likambo ya basala badialyse et puis après baluka basomba barin mosusu bachange eza susu bakonyokola kaka nzoto. Nde mokolo nake komona médecin nde ayebisi nga alobi nakende basala ngai radiothérapie. Napambolaki nzambe ndenge atindaki nga basala nga radiothérapie. Sikoyo basisi kosala nga radiothérapie nga nakanisaki soki basisi osala yango maladi esili. Natuni docteur lokola osali nga radiothérapie donc maladi esili alobi te nga nakotinda baresultat epai ya docteur oyo aoperaki yo okende epai na ye. Nde nake epai ya docteur nayebisi ngai basali ngai radiothérapie sikoyo donc maladi esili ye alobi te tokosala ba examen na mois ya janvier 2023 février mars bongo tokotala évolution ya santé na yo soki emonani ke maladi eza nano donc tokozala obligé fin 2024 toprograme tobandela susu procédure nyonso ya traitement. Alors ntango nazongi na ndako epesaki ngai susi mpo naza koloba soki bamei koyebisa nga ke maladi ezali elingi koloba ke nayebi te soki assurance santé ekofuta parce que bakotuna mpona nini bosalaki bolongolaki kaka nyonso mbala moko te. Alors nakomoloba nabanda koluka deja assurance mosusu mpo oyo naza na ye nayebi deja kakoboya naluka assurance mosusu soki bayebisi nga kifo babandela makambo mosusu makambo nyonso bongo ye acouvrir yango. Mais omoni ata nzoto nazali koyoka nzoto bien te na basymptôme oyo nazalaki koyoka liboso nazali koyoka yango fatigue makasi na nzoto okolala ata conditionnement d'air ezosala ozotoka. Donc nakomi koloba nzambe mpona nini natikaki kaka te bakata nyonso sikoyo situation naza nango nakosuka nango ndenge nini na badouleur nazali koyoka. Alors nazalaki na habitude lokwa nakokaki kotravailler te vu état ya santé docteur avandisanga na ndako baprès-midi navandaka nazotala télévision na YouTube kotala baprédication baprogramme religieux mpona na se reconforter. Mokwana navandi nazotala je suis tombé sur une exhortation ezalaki moto azalaki exhorté ezalaki prophète Michel exhorté et puis après à conduire na prière nga mpe nasambeli nasepelaki na exhortation na ye puis na ye kotala bémission mosusu. Le lendemain nazongi mpo natala naluka kaka émission moko natala natombe na chaîne moko nakuti lisusu na chaîne wana nga me ye nde namonaki lobi na chaîne wana mosusu lelo osusu nde nazomitona mpo nini namoni eboye mbala mibale naoki mongongo ezoyebisanga na kati na ngai appelle nga nalobi nakobenga ye kaka boye moto nayebi te nakobanda ngo ndenge nini. Mais naye kobenga le lendemain naye kobenga nalobi je me suis dit de toute façon je ne perds rien tika kaka nabenga nzamba pambola biso omoni makamdi nzamba salaka cancer ebiki na kombo ya Jésus. C'est le nom de Jésus qui est capable de guérir. Nanyoko biki sa cancer. Maman aza na États-Unis. Mais le bon quoi Yesu est qu'en États-Unis biki c'est longoli cancer.
ndenge moko paza capable okangola yo nangina bisa mutu moko zolanda nga Jésus Christ de Nazareth nanga azana 1000 solutions ya kopesa na problème na yo. Jésus Christ de Nazareth nanga azana solution ya kopesa quel que soit problème ozanango. Numéro nangeza plus 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 na bandeli plus 243 84 087 52 21 oko benga oko yambanga moko toko sambela pona yo. Kobenga ngate alo prophète sakole langa na mbikudite na mosali ya nzambe na mbikudite problème nyonso za nango Yesu ana solution nango o mone za na batu apôtre za na libanda ya mboka mais on a prié pour lui église efungwami makambo efungwami na ebite problème nino Yesu nanga zanga opesa solution Yesu nanga za Yesu ba solution tika nzamba pambola bino benga na plus 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 nangina sambela pona yo. Père éternel na bondeli mutu nyonso aza malade aza la guérir o aza na problème aza solution yamba miracle pe solution dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Yahweh Shama vous bénisse. Olingi olandaka prophète ya o s'abonner kaka na chaîne na biso eza Luzizila TV. Luzizila TV. To s'abonner massivement Nzambe apambola biso. Une parcelle à vendre au quartier CPIA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPIA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique. Pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo